va bien avec Sila. Donc Belvi a bota Sila. Non. Bon, est-ce que on a le Kambocha mais sans polémique. OK. Sans polémique. A bota nande. Donc na moment na logique des choses. Il a Njondi mutaye na Sila Njondi. Ils ont Belvi. La groupe Simba. Mais dans le monde Njondi, il faut appeler ça la Belvi merci. Quand on a fait dire merci, il faut avoir merci Papé Lobé. Et à mon cas, merci Xi Pechanga. Nandeni. Nilamba. Et lamba ndeni. Mais Pechanga mtano classé lamba, tu m'as dit que ma classe à chocolat na nini. Muda Simba kuna critique kuna abeda chou. On dit balongola ente, on dit za soute. Azali ti sikwa zo komaka. OK. Ba bengani, ba olingane ba bengani na sortie mais le truc à salaki. Il fallait la vérité. Il fallait la cosa. Il fallait la vérité. Parce que beaucoup plus maman qui la posa, il y a la cosa. Alors que non, bengana ba tout. Pour ainsi, il y a la tanga kabi jusqu'à présent belle fille dans la groupe Simba. Ici péchant dans la groupe Simba. Anniversaire. Na moni na ova na ming na poste ya Sonia Evoloko. Sonia Evoloko a commis pour l'anniversaire na. Aujourd'hui, abandonne le mois très important. Aujourd'hui, je regardais la série Zigueur de ma sœur Belvi Kandi sur sa chaîne YouTube Belvi TV. Félicitations à elle pour cette belle réalisation. Avant abana ko souhaiter joyeux anniversaire. Mais ba comédie bandima makate mais pourquoi Evoloko na kombo to azana ngo Sonia andimi ba réalisation ya Belvi. Na comment di bomo pasi bo na bengi tata moi sikutu ya marche longue akufa bon akufeli o la face na 4 matanga donc on a vu des yango moboko likaka moboko linanga ce qu'on a fait na comme na matamo bo na kombo mona ke na zui nini oyo na zui na komi na zui mwa kimia moko boye sikoyo obanga ba c'était wapi oba kiona muto sala succès tu baba c'était barani yo banani yo banani yango mama yo banani basala ba film basala ba combo ba jouer ba la reine ba jouer ba nani ba princesse. Ah Bianca On a surprise ba $1. Bosse on a TV. Bosse on a TV. Mais quelle immature. Oh mais basaka bondeni. Bozo pesa te bana bo bana to bana ki ko senga ba $1 bo pesa te ba ko makasi bo pona nini bo pesa te pona surprise na bitu to sala mama. Surprise. Il que belle va les kaka. Ba communicateur ba ça qu'on a silence ba petit surprise. Vous avez besoin ba ya. Ponde ko ya na mosa yolo kuna bi ata bozo senga zonga te. Voilà besoin na ya kuna ya te. Bozo na posa na Parce que c'est rouge. Ah, tu vois les bébés. Muyibi. Ba posa na ya te. Muyibi yete akende. Mama akende. Akende yona yema. To mona ngo mida nenga zo bango pa bandeko na ye. So ba okende ba kende po ba olobela kutu sila ba otala mate. Bo so ba longwe. Dans ça abengani bango ay bo sa bo apporter l'autre. Non, ba so porter l'autre côté ba pas bonne théâtre ya maman wana na oyebisa yo ba kotisi mère na monde si j'ai ça. Mais mère et moi linga pe si j'ai ça. Il faut moi aboaka bangoti. Ta ba tongi yo, ta ba fingi yo. Babi Marie pas yo bois qu'on dirait au moni moto va na on dit até sous pétrole. Oui que manger na maele. Ya solo je me. Ba ngunda na ya madame Belva ta ba tongi ta ba sala ta ba critiquer. Aza toujours Belvi Kandi la patronne. Poutine. A kotika la toujours Poutine. Manger na cosité. Belvi excellence. Ya on a lobby madame Belvi aza reine. Après jamais cause la princesse pour reine comme apôtre ma princesse. Il y a ma princesse basée belé. Apôtre belé. Apôtre na bato apôtre misu apôtre ba miyibi apôtre mbolo donc moi 50 apesi moi 100 apesi mais aoposa na kotianga na ba film nga lingi ba 100 wana ba 50 na zwaka moki na place moko vando lobi soki nga na zwaka ba mbongo na bango balakela nga mabe zwanga to lakelo mabe
J'aime ma toza wapi. To laquelle yo mabe. Y'a pas nga na vandi boye na vandi jema na vandi na tali ngabi. Miroir pour peut-être un miroir. Na ka du coup to ko tourner te ba tcha na popi no ko tourner parce que ba peso ron ba peso na maloba. Ba peso be maloba ko pa osela maloba ngote. Bate mzona papa lié na tonalité ya moi côté ya moko bibo zongi normal. Aussi ko bacha ko. Donc au boss la que aux tonalité. Bacha ko kaka. Hôtel mela wap, hôtel mi wa boluka nini. Ya to za la batu. Na classe. Yozaki ka pepe kale donne-moi alimette. Il n'y a pas de alimette au pays sotumbi zamba. Asala kate. Tango ba sonya ba otanga na ba belle. Yo kuno zaka gena na lia kibino kwa bato e. Kindobika. Non mais bonjour. Écriture et comme là au kilo. Oh là là. Oso koka écriture té. Non. Est-ce que ça faute à madame belle fille? Mais au bomba jusqu'à présent. Merci à Jésus. Nga batnia beba audio na je ma bombela nga ba audio be na yo parce que voix sert na nga fleur. Na bi mais on songa na bimisa ngo si la terre c'est ça brille. Non, biso na ça nga bi mer wana. Na bisa payer moko. C'est maman fleur, c'est ça que j'ai mai bien merci. Si vous porte parole on annonce ni na TV madame elle va passer un message que on annonce nini. Tout ça la batou. Tout ça là-bas tout. Osa yela to zaki bien vraiment to kabwani to kabwani. Bien cause le belanani. Oh le belanani maman pour non au côté si na do comprendre tu parles à qui là. Oh le belanani. Non peut ça ba des conseils. Oh ba go nga okende. Oh nga okende. Ah. Oso mona. Oh pas yebi que ça na famille bota. Oh da ibu ka utiliser monika okende. Kenda. Porte zali. Belle vie Candy. Belle vie Candy. Lelo oya botami. Kombo na ye belle vie Candy. Oh Marie-Jeanne. Linda Candy. Maman sociale. Balobi la patrona. Tobengi ye son excellence. Tobengi ye maman prophétesse important galobaka. Makambo. Ya Juju bio. Ya Juju bio. Ba mbali. Mais t'es Juju bio da PD. Et je la PDG. Toi aussi Patrick Boba na fermi koko. Ba mbali fuma mbali. Mbali. Ozomona. To tie ba ngosko wana seke yaza na chevite. Tango yoza ko loba nani. Bo bisa biso sila la mboka akoma nini. Akoma filme. L'américaine. C'est l'américaine. Oui, filmanate au place à binabo. Mon été. Ah, Isha koya kao. Émotion de Amoni Star. Il y a ma émotion. Let's go le concert à Falide. Pour tout ce qu'on a quoi émotion Amoni Star. Bwana masomo ya bino. Uninga vandi sonné volo comme madame. Avant à reconnaître ba savoir fait ya mninga na ye. Akumisi belle. Est-ce que kiti c'est volo? Ba bien sali bongo poza la ming na Irsine. Oh. Le poza la ming na Irsine, Irsine a bien na belle vie, Irsine ba comment maman na sila ya ngwana komi bongo. Déjà banda ya ko finga. Donc bango ba ma vérité. Est-ce que X son évolu comme katinda sila na péché na ba bebana? Oso koza muta puiti oza na raisonnement moko terre à terre. Osa babiloko mo bo mususu oyo fukama na ba bifurcation okomo regretter. Non, pas ça. Exo au katango la montage hein. OK. Au katango la montage. Côté il faut katango. Non côté beaucoup plus ma finga. Yo kanisi abakuka ala ni zoom na commentaire. Kwa bisa zoom bano osala nanu osala nini osala ta promotion ya film si na mon côté yaya. C'est que comme ma bé. Et comme ma bé, comme nyonga bé no mosaka wana pona ba na ba voice. Il bouta biso na réseaux sociaux. Derrière ça l'intention la ngoza kimi. Lelo boyi bout sera do jouer et comme ka kino ado cibler ka biso. Liste da moulai ba musu ba kolongwa. C'est comme si magasin place musu mais ado regretter ka bela. Non loba na yo. Yo kanisi Marie-Jeanne a cause la manipuler pas yibu.
siko finga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne G Télévision ainsi que moi, Nasuka Famille Libota de Bianca. En tout cas, le plaisir est partagé, madame, monsieur, vous tous qui nous suivez de partout. Je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très bons moments ensemble avec vous. Très chers téléspectateurs, l'actualité nous oblige de venir parler par rapport à notre maman Kioma, Poutine de l'écriture, Moto Asalandela, Bazala toujours Simalaye, a commis le sous-film Zigueur. Zigueur, un film autre, comme déjà le 5e épisode, je sais pas, Lobby, monsieur Kota, Lobby, 6e épisode. En tout cas, bon consommer, bon aimer. On en parle de cette émission Zigueur. Nan yangonde aza assassin, nan yangonde azo boma, nan yangonde azo ko abattre. On en parle de cette émission. Évidemment, tout Lobby là. Likamango oyo bako bengalaka bango kuna par rapport ke balobi atabokei daba émission ko botala makate boso boko musika sila est-ce boko tala to moni moko na bango aye ko senga pardon pas moni ke bakomi dako ko bwaka eli papu to ko solanga avec mon invité obo mona na bato fort Bianca Zang évidemment ba sujet belé ko ma awa na ka émission restez branchés surtout partagez aimez et likez nos vidéos ça va nous faire énormément plaisir. En tout cas, laissez-moi d'abord saluer Maman Martine Kilanda ya Pembe. Mon thème ya Papi Kilanda et aussi Maman Brigitte Nkoufi depuis Londres. Merci beaucoup à Maman Chantal Moukendi. Nayabi qui va prompt rétablissement. Nzambo Salangolu. Famille Libota Mobimba. Nangarabino moi mingi. Papa Jean-Bou de Maembo. Na molaki na yokaki. Papa Jean-Bou de Maembo, ça dit na boyote tu es mon papa. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je serai Bianca Zanga. Exo Funga, mon invité qui est là. Moi, la Souka Famille Bota, taille S. Moi, je suis à Pembe. Angélou. Bianca Zanga, bonjour. Calais. Zali n'a Jemima Ibele. Si. Grand bébé de la presse. Ah oui. Monton à succès. Si. Madame Gims. Si. La fille qui dérange. Oye aye. La fille du patron. La femme. La femme du patron. Madame Giga. Wale ba komba to pesa nga ebe tablo mabakute boza la pena kala. La moi ko créer moi jalousie boza. Bonne santé. Ba kisto ba kse so. Madame Gims autant déjà. Madame Gims. Autangi. Ko ba kse nani. Maman bonheur. Maman bonheur za déjà. Bianca dit. On peut Western Union peut y a masasa. Oh bongo. Oui. Western Union c'est masasa. Bon la combo la joie ka ba combo boy na zui. Donc voilà. Vraiment donc famille Bota obi mère peu film mon titre. Zigueur maman, Zigueur. Non mais on Zigura. Ngapi na s'inspirer qui na mona comme si Zigura pas qui azwa combo na loko. Genre ba film na ba ça la ka azo boma ba nini voilà. Pour film oyo vraiment Poutine de l'écriture moto azanga adversaire terrain na botaka toujours ma princesse jamais princesse na bota reine et Simba donc où mélano vraiment notre icône notre valeur Poutine de l'écriture VIP international la vie wana belinda kanzi vraiment ba moto na famille bota mobimba vous a tellement belé dans notre temps à bien sur émission pour ata ba 300 on a boire nana tika nani donc émission na ne bandeli ata moko mo ko ta na émission j'ai mai belé ba question yo puis biano yangai obeti de lo mot déjà on est d'aborder obi reine bota kaka princesse que reine bota kaka princesse. Donc madame Belvi reine. Madame Belvi reine. Sko princesse ndé si là. Sko ba bien que si là.
Donc Belvi abota sila. Non. Bon, est-ce que on est comme mais sans polémique. OK. Sans polémique. Abota ina ndeni. OK, na ngoma na logique des choses. Ina nzondi mutaye na sila na nzondi. Ils ont belle vie. To constater to ba chose vraie. Exactement que non nani tozo kitisa mamste mamste pas à word na pela ba valeur na tanga la groupe Simba. Mais dans le monde nzondi il faut appeler ça la belle vie, merci. Côté pour ne pas dire merci, il faut dire merci Papa Lombe. Et à mon cas, dit merci Ixi Pechanga. Nandeni ni lamba. Et lamba ndeni. Mais Pechanga m'dano classer lamba, tu m'dala qui c'est que ba classe à chocolat na nini bo. Donc si les bébés ne pas classer lamba te muta salaki. Pechanga. Nanzonzi mutala kisi mutasali eza belle vie nakolata c'est Pechanga oba no mona te que c'est Pechanga lati rouge boyi Pechanga pas lukele ba ta ndenge moko ndo mona me bana Simba mingi nde Pechanga souvent les guides. OK Nous mon olandaka mutu to yepa madame Belvi ne critique alandi madame Belvi mazo akanzadi muda Simba kuna critique kuna abeda chou. On dit balongola ente on dit azasute azali ti siko azo komaka. OK babenga baolinga ne babengane na sortie mais le tiko asalaki il fallait la vérité il fallait ne yalula kosa yalula na vérité parce que bango beaucoup plus bon malaki la posa yalula kosa aloba ke no babengana batu tout pour si yalula tanga kabi jusqu'à présent belle fille azana na groupe Simba Ixi Pechanga azana groupe Simba si azana groupe Simba Jérémie azana groupe Simba bandeko baoloba tout o babengana bango na groupe Simba ba yela biso lettre o to saela bango so yango mo ba groupe basiliki il faut kosaka babengana mutu boy il faut kosaka babengana mutu boy yango moni yalo le pasiliki abino na zu humiliation trop bo pesa nga ba suspension bo sala ka boy mais cette fois-ci non il faut na kende mais c'est décidé pas okende na il y a eu là OK à combien on déjà ou bien ils ont déjà préparé ils ont ba fina kaka ba betaka caché et puis ils ont publié kene bien que zanga to ke na makambo o etali ba anniversaire na moni na ova na mingi na poste ya Sonia Evoloko a commis pour l'anniversaire na aujourd'hui abandi na lo mois très important aujourd'hui je regardais la série Zigueur de ma sœur Belvi Kandi sur sa chaîne YouTube Belvi TV. Félicitations à elle pour cette belle réalisation. Avant abana ko souhaiter joyeux anniversaire. Mais ba comédie bandima makate mais pourquoi Evoloko na kombo to azana ngo Sonia andimi ba réalisation ya Belvi. Sonia pe na mona na pota komaka akoma pe ba film Jemima eloko ezozanga madame Sila yango yo yango mono banoza toujours na se on zo reconnaître valeur à moninga ya yo pe ba reconnaître yo ateza yo te moto komon mais moto soka tali film ateza ya lule mais ba comprendre que si la film oyo o ba tchaka titre idée ya lule te ekendaka mams mbacha ka mams ozomona mais to yebi na soubassement ya lule. Si quand on a déjà moninga avandi Sonia Evoloko madame avandi à reconnaître ba savoir fait ya moninga na ye akumisi Belvi est-ce que kiti c'est Evolo ba bien sali bongo poza la mingi na Irsi le quoi za la mingi na Irsi la bien na Belvi Irsi ba comment mama na Sila yango na komi bongo déjà bandi ya ko finga donc bango ba ma vérité est-ce que Irsi Sonia Evoloko muta tinda Sila na Pechanga ba bebana Son Evoloko muta tinda Belvi aleka Sila na écriture. OK. Non. Tous ça vraiment bateau. Tous ça bateau makambo ya solo. Son Evoloko te. Oye bon commentaire na mo baninga bazaka na classe. Yo zaki ka pepe kale donne-moi alimette. Il n'y a pas de alimette au Pélis au Tumbi Zamba. Azalaka te. Tango ba Sonia ba otanga na ba Belvi yo kuno zaka gena nali ya kibilo kwa bato Kindobika.
Non, mais bonjour. Écriture et comme là au kilo. Oh là là. Ozokoka écriture té. Non. Est-ce que ça faute à Madame Belle-Fille? Toi, ça faute à Sonia Voloko. Sonia Voloko a commis. Regarde, c'est très belle français. Ah non, la fille, Sonia Voloko. Aux affaires, t'es pas parent, non, hein? Ce bassin a bon moyen. En tout cas, félicitations, moi, la papa, la maman Voloko. A souhaité, mais un joyeux anniversaire. A souhaité un joyeux anniversaire. C'est quoi, et là, moi, pourquoi Madame Bevia a la carte anniversaire né à Bengisika Batukamba la monko? Au lieu de la surprise, comme ça, je me surprise bébé m'a piqué, hein? Ou la surprise, mais les cas bien car. La surprise est aussi la tête, de continuer. J'ai mal belé. Moutamala mounando banayo. La surprise est à la kaka. Ok. Tant yo, pendant maman Denise Nyanke, on a la yété. Première dame. Première dame. Pour y parler un cadeau n'est pas belle vie. Non, n'a pas si cadeau n'a été. Octobre, moi, na ye. Ah. Ozomona. To maman Mida, nanu pas na nini na été. Maman Sylvie m'a pas tapé. Maman Sylvie m'a pas tapé. Si déjà maman pasteur, nan n'a pas si pe cadeau na été. Le cadeau est zali. Bakaptala moi aussi, so kebite to kota na novembre. Pour te montrer, moi si shop. Il y a moi si shop et lobby si maman. Il me met à moi à cette vidéo. Moi si shop. Na kamonzo ka ba yeba ina belle vie. Oh, azora da cadeau ana mère kuta kinda tikuna tout pas so azui. En tout cas belle va dans la relation. Eh. Ce que dit comme un cadeau oh j'ai mis est-ce que tant on fait ta ka. Pour la monnaie ba tout musu ba aussi déjà ba $1 to ba ki pour la surprise ba $1 ya wana bosse on a TV bosse on a TV mais quelle immature oh mais bazaka bondeni bozo pesa te bana bo bana to bana ki ko senga ba $1 bo pesa te maboko makasi bo pona nini bo pesa te pona surprise na biso to sala mama surprise il que belle va les kaka ibel ba communicateur ba ça qu'on a silence ba petite surprise maquiller l'été nous avons une surprise, nous avons la maman na binu, nous avons la TV. On est sous surprise. Et sous surprise té. Ozobela, ba $1 pour senga ki na bata Porto, bata Londres, bata ya Suisse, Canada, États-Unis, ba surprise tout le monde. Ya. Surprise on paye $1 kaka. Oui, non, on a TV beleli. C'est $1 sur ba de belé. Oui, ça dans chiffre. Et ça dans chiffre, hein? Et puis on sort mot bien, mais quand on dit surprise, Jemima, bien que tanga ming bozu tanga rotanga belé Jemima. Surprise est le mot secrète. Et puis la surprise car. Vous avez évité de surprendre. Surprendre, mais tout ça madame Belle-Fille la veillé. Nenge maman na biso nani Agnès, maman Nice. Maman Nice plutôt. Nenge papa na biso José Ndita. Nenge maman na biso nani Lombongo. Nenge maman na biso nani to sala ondo na biso to sala onini. O to tanga kombo na e asali mabe asali nini madame Belle-Fille surprise Evoloko. Sonia. Non, Sonia Evoloko kututé. O to tanga kombo wa sikoyo. Moi si shop. Tozu Sonia Evoloko, tozu Ixi Pechanga. Tozu Jimmy Mwana Lemba, tozu Aïda. Parlant de joyeux anniversaire, nana joyeux anniversaire moko oyo ba souhaiter madame Belle-Fille. Na lingi na toyo kango maloba on dirait ba bi et la provocation hein. Belle-Fille Kandi. Belle-Fille Kandi. Lelo oya botami. Kombo na ye Belle-Fille Kandi. Oh Marie-Jeanne Linda Kandi. Maman sociale. Balobi la patrona. Tobengi ye son excellence. Tobengi ye maman prophétesse importante alobaka makambo esalamaka. Tobengi ye lisusu la poutine de l'écriture congolaise. La poutine eza yo, intelligence ya écriture eza yo, yango nalobi mbotama elamu Belle-Fille Kandi. Makambo kitoko mpona yo femme sage, kende liboso l'intelligence du Congo. Moyo jonga sima eyalite, bisaboro, ojwa boro beka. Bona
bango onetola nzambe mpo onetolaka ye kotombola ye sans cesse ndenge osalaka yango yango banguna na yo batanga bafinga batola ozali molongi Marie-Jeanne Bololé olo souhaité le cas simple moko ti ba pilipi moko excellence banguna na yo ata batongi yo ata bafingi yo babi Marie-Jeanne pa yo bois qu'on dirait omoni moto evai nango ndi ate sous pétrole. Oui que Marie-Jeanne na mayele ya solo je mema banguna na ye ya madame Bellevie ata batongi ata basala ata ba critiquer aza toujours Bellevie Kandi la patronne Poutine akotika toujours Poutine Marie-Jeanne a cité Bellevie excellence yango na lobi madame Bellevie aza reine akoki jamais cause la princesse pour reine comme abotaka ba princesse yango mo ba princesse baze belé apote belé aboti na bato aboti misu baboti ba miyibi baboti ba mbolo donc ezomona surtout to ba majorité ba princesse mususu baboti ba miyibi de baboti ba genre moko bovandi mayo moko na monde assis je savais oleli ezomona madame Bellevie aza valeur bato kokanisa madame Bellevie na mututo yango moni anniversaire à madame Bellevie ba surprise ozala kaka du jour au jour soko kebite lelo surprise musu eza bien kazanga mais bino mage boza ba artiste mais bozolela bato baza na esprit ba ya ko jouer pas na bino parce que bino pas na ba départ bato ba olongwa na bela siko bino bokomo boza besoin bato ba ya ponde ko ya na mwasa yolo kuna bi ata bozo senga zonga te voilà besoin na ya kuna ya te boza posa na boza posa rouge boza posa te wali baby muyibi boza posa na ya te muyibi yete akende mama akende akiwana yema abebisa bato d'abord azoepanza azoluka makambo songi ingrate muyibi do makambo tu ya mabe muyibi pwani ayibi nini wayiba bona ngo ayiba ok ozomona aza d'abord moto mabe niti na famille bota to na bela baoluka nani bana posa nani yebisanga bato bake na bela batia nini est-ce que trouper monani ke boké c'est ça le problème il faut tout na se trouver ça yebisanga bato tout bana kata be o bake na bela na ebité trou nini o batiki tandis que bazaki dépense pas madame Bellevie dépense oui ndeni ya oyo kaka kingo pasi boy puis au téléphone est sonné $100 on sala la boy puis ozuma $50 on sala la boy ce que pour le moment bazate na vie il faut yeba na nani lolombo nde ebomi bango siko mutu mo avani na otala ke ole ezalaki kaka ke nayoka mwa linzaka pasi babengi madame Bellevie siko bana bango te eza yango mpe chose remarquable ta combien à l'aise et combien moi dérangement pe mais oui combien le cas de rangement ko ya na comment ni bomo pasi bo na bengi tata moi sikutu ya marche longue akufa bona akufeli ola kufesi na 4 matanga donc on a vu des yango moboko likaka moboko linanga ce qu'on a fait na comme na batamo na ko mona ke na zui nini oyo na zui na komi na zui mwa kimia moko boye ce que yo bisanga ndeti nini olobalanga nini na place wana mais quand tu regardes le loboé makam oya na ponga omoni air boto sala ba analyse boye ba ke toi na au départ ba chroniqueuse net nga naza chroniqueuse vraiment naza analyste ce que sujet mo yé na toile na le bango non seulement na ka muta madame Bellevie là bon parce que na ya na musala nga o na tangela faut mettre photo souligner ngo bon Marie-Jeanne Bololé atindeli ibutu audio ibutu biso na réseaux sociaux derrière ça l'intention nango za kimi lelo bo ibutu sora do jouer et comme ka kino azo cibler ka biso liste d'amulai batusu bakolongwa c'est comme si magasin place musu mais ado regretter ka bela non loba na yo yo kanisi Marie-Jeanne akoza la manipuler pa ibutu bato ibutu a manipuler ya eloko liboso eza kopo ndeni kopo komela ya na loba na yo mwasi to mobali baza batakuti te
Osoko za muta kwiti oza na raisonnement moko terre à terre. Osa babiloko mombo mususu oyo ofukama na ba divagation okomo regretter. Non, pas ça. Exo au katango la montage hein. OK. Au katango la montage. Côté il faut katango. Ovanda bokomi mofukami okomo regretter. Non, nazo pekisa yo. Pourquoi na sali eloko mo ya boy? Bianca, je t'interdis ça. Oh, Bianca. Osomona, eza malamu te. Siko akomi kotala kete na meki koto na zui. Moi mobali mo bavai na kiti, so na kuta na madame Belville na so enveloppe a kaki. Okuta na mère bazu moi 50 pesi yo, moi 100 pesi yo. Mais aokosa na kotianga na ba filme. Nga lingi ba 100 wana ba 50 na zwaka. Moki na place moko vando lobi soki nga na zwaka ba mbongo na bango, balakela nga mabe zwanga. To lakeli yo mabe. Jemima toza wapi? To lakeli yo mabe. Yalo kwa nga na vandi boye, na vandi jema na vandi na tali ngabi. Nazaka na pasi. Jema sunginga, madame Belva sunginga. Lelo pone loko moko lelo na zala kene ba a partir de lelo. Soki na lia monga Jemima na lia monga madame Belva bola kelanga mabezu. Jema zwanga. Ezwako so sala mo na ignorance. Zwanga. Bon soki na vai na tali ke nazaka peut-être na mo pasi moko bo mo sa na bimisa mo quelque chose na ye. Apesi nga somba kisi to futo putain pour na mama na yo. Jemima na zala nzalo somba eloko pesi nga na lie. Maman na nga za na pasi Jemima contribuer. Soko na vai na kiti mo bo na bani ko ignorer. C'est que mutu na ngeza na problème. OK. Osomona babeli o musuto ko lo bango na TVT. Osombosa na ke na zo mbongo moko boy et puis na sala ka be mission moko boy na dora ka mutu wana. Etanga mona kingo. To kota na kilelo to banotela ba nombre de mission mutu wana azo bondela mususu ya ko bondela nga témoin. Azo ya fikini ya ko bondela ba ya mbene mission famille bote mona ye. Akoma tiko benga papa na biso Faustin Ngombo matindele mbonga libala. Osomona mais papa wana atala so matindela ka mbongo au nom de famille libota. Wala mutu wana. Osomona mais on vanda boyema yo otali mutasiko après yé na TV ya koloba nini ke nga na lia mbonga madame Belvite ato zo ya Belvite mo zo ya ba correspondant ya Belvite zo. Kana komba Belvite kana komba Belvite parce que yo lingba pesoni. Ya ba chaîne c'est belle Jemima. Yongal kamona ba moi. Toza na ba exaucer, toza na ba Kevin. Ba Mimika Beya. Ba chaîne ba président Omar ba AG ba tembele ba Fanny Masudi TV. Ba komaka. Depuis no bodi ebelika madame Belville na problème ni. Pas un miroir pour peut-être y a un miroir. Na kadi kuto oko tourner te ba chona popine oko tourner. Parce que ba peso ron, ba peso na maloba. Ba peso be maloba ko pa osela maloba ngote. Bate mzona papa lié na tonalité ya moi côté ya moko bibo zongi normal osiko bacha ko donc obosa la ki oza tonalité bacha ko kaka otelemela wapi botelemi wa boluka nini ya tozala batu tozala vraiment batu ngala kamba mutu musomi bengi porte parole ngala ba porte parole eloka badadi mola pardon bayempaka aye na message a wata pesier ba sankara de kuta ba blaise elema ba Roger Ngandu président Jiba lobine ke conseil les amis mukolo le kapa problème mukenzi le kapa mutu le kapa et pas PM si vous porte parole on annonce nini na TV madame Belva pesa message ke on annonce nini tout ça la batu oza yela to za ki bien vraiment to kabani to kabani bien cause le bela nani maman pour non au côté sigi na do comprendre tu parles à qui là. Oh le belanani. Non pesa ba ya des conseils. Oh bazo nga okende. Oh nga okende. Ah. Ozo mona. Oh pa yebi kaza na famille bota. Oh da ibuka utiliser monika kokende. Kenda. Porte zali. Okende botika madame Belville. Pour ba Presley ne bazali. Mais bon yeba rango botika ozwa top te. Botika ozwa milo te. Étoile te. Botika ozwa Serge te. Gecho te. Décor te. Bazo ba onde ba baza ba artiste non? Partout on va jouer non bon ba ki wana baza banani baza ba artiste te siko o ba artiste te wapi o ba ki wana yo muto sala succès te ba artiste te barani yo to banani yo banani yango mama yo banani basala ba film basala ba combo ba jouer ba la reine ba jouer ba nani ba princesse Bianca
Ah. ozomona miyebaka oyo parce que yango natali bango baza baartiste baza banani yango na mina bango ke bakotikala kozwa milo te bakotika kozwa top te bon Marie Jeanne mpe babengi aza caractère lokola bamilo te Marie Jeanne nde balobi ke akoma na cheville asila te ye aza na se sila aza likolo nde balobi Marie Jeanne aza na nani te aza na niveau asila te donc sila aza likolo makasi Marie Jeanne aza na se wana nani talobi barezi mais soki Marie Jeanne aza na cheville asila te c'est que Ferdi Coco aza mpe na cheville barezi mpe aza na cheville ya Ferdi Coco te kasi bango na bango bamibali ya Ferdi Coco ya na biso akoti ya ndeni te natalisi mpe ka mokili ya Ferdi akoti ya ndeni ome natalisi ka bato bacomprendre ke ya lobi ke Marie Jeanne aza na cheville ya sila te oui to accepte c'est que ye mpe barezi aza na cheville ya Ferdi Coco te mibali par rapport à mibali to tozwi ka juju ya juju bio bango bayeba mibali mais te juju bio aza pede et je la PDG to tozwi Patrick Mobala ya Ferdi Coco bango bali esima mibali ozomona totie bango siko wana seke ye aza na cheville te ntango yo oza koloba nani boyebisa biso sila na mboka akoma nini akoma filme l'américaine sila l'américaine oyi filme wana te o place aobinabina bo omona ye te aisha koyaka o émotion de amoni star il y a pas émotion let's go le concert à Fali de mutu siko akwe bi émotion amoni star bwana masomo ya bino matalana namba otuna bino po ani bokosi mon peuple péri faute de connaissance vraiment bona bongo na film yoko otemisa ngona misatropie film wana okotemisa ngo na Josué okotemisa film wana na éducation mère comment mon âme n'est pas encore partie yo tele malango non loba na yo ba couple en danger ba lien familial ya mère comment na oyebiso a commencé au film mo kabane Yaya. A comment faire même profil. Mon profil. Oh, ça va aveugle. Yaya. O te misa film na nini. Oye na juge. Te mère comment même bravo, mère comment va filmer. Mon âme n'est pas partie. Film on a pas toi oh pena bébé a le pena histoire na e. En tout cas, non mais les lobes, Zuma, quand il y aura un sur Zuma Nzambe, bien car quand tu regardes na l'autre pour ne pas dire bande quoi na mususu, live na bango, comment le bande quoi na bango, elle quoi biso na famille to tobi que non, bien car soko longwa na yo, d'ailleurs kutu olobela ku belle vie motala marate, bon soko longwa soko talama. Au moins entre bango na bango boyo kanezala raté, to mona ngo mi danenga zo bango pa bande ko na e. So ba okende ba kende po ba olobela kutu sila ba otala mate bo so ba longwe dans ça abengani bango ay bo sa bo apporter l'autre no ba so porter l'autre côté ba bomi théâtre ya mama wana na oyebisa yo ba kotisi mère na monde ya CG ça mère et moi linga pe CG ça po moi abwaka bango ti so mona ye mo ka tanga ba mais akomi ko boka bango ekomi ya passe na motema moyen atika bango eza lisusu te en soi bozo regretter so avani atali to pasate atali milo azate atali boya azate atali boya mudala te en soi ezo sale passe sikola ndenga soni wana moyen atika bango ezate parce que bayebi na moment faible bango mutu bazui ba télémission OK na moment faiblesse plutôt bazui ba télémission moi tika bango ezate non moni ba minde ba komi o comprendre que ba bomi théâtre yaya donc bon ça de l'autre côté beaucoup plus ma finga yo kanisi abakuka ala ni zoom na commentaire pour ça zoom bano osala nanu osala nini osala ta promotion ya film ici dans mon côté yaya c'est que comme mabe et comme mabe yo comme nyonga bino mozaka wana pona ba yo na ba voice on va commencer la série, ma voix, série, 1, série, 2, série.
obika pia keza mabe et surtout ce qu'on a moi si on a la charge mususu obala mozo kozala moi ça libala te oza kaka responsable oza charge nyonso o mobala koko mema yango moi so mema ozaka wana nani ya yo kanti ba voice wana soko bimisi ba pesa $30 obimisi ba voice ne salioni ne sisi pasi mutu abimisi ba voice te onde ba obanga po ezebele onde ba obango ndie ba komi yoka bango na bango kuna epa na bango otoka ya Christian Shoga déjà mais monsieur ndie ezali kamo ya lobaka bi ye abenga banoko prince ba perdre ba yuma ngala vina ngana ko lobela mwana mwasi te mais ndoko obenga ka gomeza tao na film tokende wapi ba futuro bio kenu ok na pour jouer na nini pour ne pas Gomez pour na visibilité no pour no benga ka ba grâce o benga oza muta modèle nini mais yo loba na vino ko oza jalo la mwana mwasi et on a peut-être les banques si ba mide pour que MSU yé pas solo be na SB ba sola trop MSU ba secret MSU ko bima pour so show ka pas celui qui m'a bé ya na lo bota la cabe mais so show ka facha akoya ba vérité na lo ba na yo ni réputation mutu ba somba te j'ai mis mana lo ba baza bana mabe tala nde bateka mama fleur bango nde babimisa fleur bango ngo tala omiyosozaki mwana moko mabe vraiment mopwata ye na obomba ye jusqu'à présent tala obike mare wana yebisaki fa mpe ko merci ya nga batinya be ba audio na ye kemi mabombelanga ba audio be nayoka siko voix ser nanga fleur nabi mais on songa na bimisa ngo si la terre c'est ça brille na ye biso na isa ko ngabi mare wana na ye bisa pe ye moko laissez maman fleur c'est ça que j'ai mal merci pour azana biloko no soka dans no tiamo eza série par série siko nombre bateau yo tonga mutati nga pe mutu na bango mutu na bino moka mutatinda ba sera to so mais ye wana eza pe kaka ye mo pe ka mutu dans le même personne wana pe lisusu ye pe ka mutu abimisi lisusu ba voice ne kaka ye ye mtabimisa ba voice wana baba tolia na bona luta mulai ye biso ayo Tchébale, Torolia na ekenge, we rakosa te makamba lobe. Ya iso ozonga banjemba ba musicien za conseil. Torolia na ekenge. Aba kosa ba kosa te ba makamba solo parce que yo so mona ende ko bovandi bolia ka bomera ka ajwa ke pa na biso mais lelo nzoka yene mtoteka. Ko makamba ne pa na biso ko leka te. Mais ce que makamba po sila esengani. Makambo to mona ko boma théâtre et c'est nga il faut mo sila. Sila oui parce que sila asalani. Na lo ba no mona to ba maman na biso kwa mikolo ba ni bana mboka. Ba regretter. Ba regretter makasi. Théâtre na baba moni la passe. Ba moni la passe. Oh peut-être ba osala ngona ba RTNT na ba condition moko boye la futa bango et mema bango na poto peut-être biso ba famille na bango pe sina na Kinshasa ke na ko bana na poto mais ba moni mwana moko muki abota mikaka lobi ba sungi azala lelo mutu na miso abatu ye wana eko boma théâtre mais comment batutu ba bike mutu abomi théâtre za sila boko koloba nete mais soki ezaki ka likama Davina lobi ke Bellevue aza fleuve azo mériter ko la ministre ya art boko yana ngo Davina c'est poli a manqué mukolo Davina salbo mais bino tout bobi ke muta bomi théâtre za sila boko koloba na sila te akomi lokola nini molimo mo santo epa na bino omona yango wazo koloba mama solo mabe yebani mokili mobimba mais bato balinga ngo kaka pour mutabomi théâtre yebani ke sila mutabomi théâtre mais on a bato ba osala hypocrisie ba osala assemblée ba lobaka mutabomi théâtre za Bellevue neti ya mayo vraiment yo zo loba ko linga ka Bellevue te Bellevue sala oni alibi na TV si abina linga kende aloba ngona nushkiza aloba ngona nushkiza mwana mwasi wana Bellevue na ngana linga ka ete pona nini po Bellevue alongoli nini alongoli théâtre na monde akuiti na ghetto mutu azoya non tolonga kutu ghetto na monde akuiti mutu azoya kojouer pano olopesa jina chips alia yo ozopréfere opesa ye kwanga na deno na agene ozoboma motema mutu opesa mutu agene oyo ayebi pourcentage nango te
Nico na ngo posi cigarette oteli bango bo ako oya filmaka yango ozotumba poma baninga to osani. Souvent on se pena benefit ndenge nini mutu akotisi chips akotisi nini jus ebimi koseka ngo ebimi elebetaki chef ebimi oloba nini ok nango wapi donc neza bongo ovandi mayo moko okoti na monde si je savais au regretter lobi ya fallait pas. Ok. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a une émission Maramba Bezali, mais télévision de la Rangonga. S'abonner na yo, on consomme information d'enge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures d'information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima